esengo toninga motema koyeba ete bozali ebele liboso baetandoki na bino mpona kolanda édition ya samedi 4 mai 2024 journal ngonga ya beti na mwangonga mokende bozwi nyonso tolengeli mpona pokwa ya lelo. Sima ya attaque à la bombe ya ba M23 na site moko ya ba déplacé de guerre des gouvernements congolais et utaki bongo ko réagir pour condamner ba acte oyo. Boyoka bongo vice premier ministre ya intérieur et sécurité mo amboka Peter Kazadi ndenge abetsaki ngonga na bobini na bango conseil de ministre. Le gouvernement a suivi le déroulement de ces incidents malheureux qui se sont produits dans la ville de Goma aujourd'hui et plus précisément dans un camp de déplacés. Le gouvernement de la République, au cours du Conseil des ministres de ce jour, a gardé d'abord une minute de silence en mémoire des victimes qui se comptent. Entre autres, il y a des enfants qui sont tués, il y a des femmes, mais aussi des hommes. Le gouvernement de la République tient à dénoncer cette pratique des terroristes d'IM23 qui n'ont des cibles ces derniers temps que des camps de réfugiés, donc des objectifs civils qui n'ont rien à voir avec des cibles militaires. Nous, en tant que gouvernement, nous allons dans les prochains jours saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer ces faits, cette violation flagrante des droits humanitaire, parce que la guerre a des règles et que ces forces négatives dirigées par les Rwandais se mettent à tuer nos personnes civiles. Donc nous allons porter cette affaire devant les instances internationales compétentes. Mais aussi, le gouvernement de la République se prépare à une riposte proportionnelle à cet acte de provocation, énième acte de provocation du Rwanda, qui a choisi de terroriser la population civile alors que celle-ci ne veut que la paix. Nous demandons à nos populations de garder l'air calme. L'objectif ici visé par l'ennemi, c'est de démoraliser la population, la pousser à la révolte, mais nous allons bientôt faire une riposte proportionnelle à cet acte de provocation. Mwana mboka Willy Mishiki abeti ngonga hapo na kotalisa tina nini ye atie candidature na ye na présidence ya bureau ya Assemblée nationale atako azali moko ya bayi union sacrée oyo babimisaki bongo mwana mboka Vital Kamerhe lokola candidat unique. Oyo kaye na boke binyoso na micro ya Giras Natuba. Ba collègue nangai député nationaux que j'ai kobenga lelo ba nationaliste de ba fepelité ndenge baki kozwa bango neti bangulu en violation ya mibeko oyo esali union sacrée pour na kokende na élection primaire wana ka pas na biso ba proposer ba collègue na biso ba ignorer ba chef de parti ba chef ya regroupement yango ba lobité bango ba d'accord na wana te ba sala que balobi tozwa candidature na biso mais ezala indépendant yango ba poni ngai tozai d'abord 113 les lots commis 148 députés nationaux. L'objectif ezali ya kopesa démocratie na Assemblée nationale, ezali ya kopesa image malamu na peshwa ya institution ya liboso ya mibale après président de la République. Puisque ce qui m'a cambozo bongana mbokate, c'est puisqu'il y a corruption dans l'Assemblée nationale, il y a mauvaise gouvernance. Et ce qui biso ba député, to bandi ko prêcher par exemple, mboko vous a apparati. Tala ndenge ba uti ko bombarder ba tulelo na en plein centre ville ya Goma, na ka ba réfugié. C'est un crime, et un crime contre l'humanité. Ba to bazo kima bango balandi bango. Et wana qui encourage ça, c'est un bongo qui encourage, puisque à l'obina barwande que non, nabaka ba réfugié wana ba FDL bazakona. Vous vous rendez compte comment un bongo, monseigneur de circo, ba uti condamné moninga naye na Nicaragua, 26 ans de prison. Oui, raison, propagation de faux bruits, trahison. Monseigneur Alvarez, archevêque ya Managua, capitale. Ba uti pe condamné il y a pas 5 jours. Cardinal ya Lyon.
na tribunal correctionnel à Lyon 6 mois de prison pour dire que avant la immunité yazo sepela na makila ba congolais ko kufa yazo lia kambongo ya ba mindele ya ba rwandais ya ba rebelle sacré vision ya union sacrée de tolingito fandisa ba collègue nangai au 148 dans bango lelo nangai tokolongwa na union sacrée présidium wana soki ani ko changer te bango de to changer bango puisque biso to tikali na vision ya tata mukonde bango nde bazo ko s'écarter la vision na ye Nangambo na mwana mboka Alexis Ketebi président provincial ya MPR Kinshasa ye akendaki bongo na Lisala na province ya Mongala pour installer fédération ya MPR Lisala. Voilà. MPR avant tout discipline. Alataki casquette na ye a chargé implantation et à parti en Kondo Maréchal Mobutu. Tolobi mwana mboka Alexis Ketebi l'infatigable Bakalanjwa président ya mouvement populaire de la révolution MPR Kinshasa a ozwaki pe popo na kokende bongo na Lisala ville natale ya Nkondo Maréchal Mobutu na province ya Mongala na bokomi na ye bayambaki ye malamu epa bana Lisala pe rendez-vous ezalaki fixé na place aérodrome esika wapi milulu ya implantation ya fédération MPR Lisala esengelaki esalema mwana mboka Alexis Ketebi azwaki maloba pona kotalisa bango tina nini bazongisi MPR population ya Lisala oyo bayaki massivement sur place bazangaki te kosenga maloba pona koposer ba question tant fort ezalaki bongo implantation ya mouvement populaire de la révolution fédération Lisala oyo ekokambama désormais na mwana mboka président Archip Ebata Ebandu lokola président pe mama bébé basiala lokola présidente ya Ligue des femmes boyoka ye moko mwana mboka Alexis Ketebi ndenge abetsaki ngonga na suka Maréchal Mobutu azitaki jalon ya développement na niveau ya Maréchal Mobutu aluki akamata nyonso ezalaki na maboko ya babelge azongisa na bakongolais sel za bangala ekambamaki ntango Mobutu azwi pouvoir ekambamaki kaka na mindele moyindo moko azalaka te ntango Maréchal akoti azongisi bayini ekamati bobala Mobutu azongisi bakongolais bazaïrois à l'époque na esika wana ça ce sont vraiment les œuvres de Mobutu oyo kendeka kotia temate en dehors ya yango ndeko na ngai peut-être miso na ngai eza kokufa na soki miso na ngai kokufa te na tali nyonso awa na esala beo Mobutu ndenge kaka balobaka na mouvement populaire de la révolution MPR égale servir et non se servir ngonga ebeti. Le 3 mai, Amboula Nyonso Mokili Moumba et Kundola Kabongo, journée mondiale, il y a liberté de la presse. Bongo pour l'année 2024, thème Ezalaki Bongo, la presse au service de la planète, crise environnementale et urgence du journaliste. Voilà. Pour l'année 2024, journée mondiale et la liberté de la presse, ils allaient consacrer une importance au journalisme et liberté d'expression dans le contexte de la crise environnementale mondiale. Il y a l'élo. Prise de conscience, il y a l'aspect il y a crise environnementale et les conséquences na yango et ils allaient essentiel pour la société moko wapi démocratie et kozala ya solo. Na yango mosala journaliste, ils allaient indispensable topé et sengeli kaka ezala. Kasi na ngambo na bango ba journaliste bango bakutanaka na ba défi na tango balukaka pe ba diffusaka ba information na bango na oitali actualité ya makambo ya environnement lokola likambo ya chaîne ya approvisionnement likambo ya migration climatique likambo ya ba industrie extractive likambo ya braconnage topé ya koboma ba nyama oyo ba sengelité topé na bisika oyo elengelité topé na bisika oyo elongobanité likambo ya trafic ya banyama déforestation topé kokata banzete na lolenge o esengelité pe likambo ya changement climatique ba des informations topé kopesa ba information oyo elongo banité sur makambo ya environnement et koki kotinda bato topé ba politique bazanga ko soutenir likambo yango ya climat pe kozanga kosala ba politique ya makasi pona ko batela ba communauté oyo ezali vulnérable oyo ezali bongo touché na ba changement climatique mingi penza basi pe bilenge basi na contexte oyo pona kokoma na développement durable et sengeli penza kaka na ba journaliste pe ba scientifique batalisa na manière moko précise
na ndenge esengeli ba question environnement pe ba conséquences na yango na kotalisaka makasi ba solution oyo ekanami kotiama en place esengeli koyeba ete date ya le 3 mai ezalaki proclamé journée mondiale ya liberté de la presse et pas ya assemblée générale ya Nations Unies na 1993 kolandisama na recommandation adoptée na 26e session ya conférence générale ya UNESCO na 1991 yango ezalaki eyano na bosenga ya ba journaliste africain oyo na 1991 ba proclamaki déclaration ya Windhoek sur mosala ya journaliste pe indépendance ya ba média le 3 mai et rappelaka na ba gouvernement nyonso ya monde bosenga ya korespecte ba engagement oyo bazwaki pona liberté de la presse mingi penza pona ba média ya Afrique oyo esufaka makasi na intolérance ya bayi politique mingi penza na baye bazali na pouvoir Ngonga Ebeti. Mwana mboka Patrick Mouyaya, ministre de la communication et média, kolandisama la journée mondiale ya liberté de la presse abetsaki ngonga wapi ezali kotalisa ete ba avancer ezali na domaine wana kasi na komi pizate na esika oyo sengelaki boyoka. C'est la 3e année consécutive depuis l'investiture du gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde que nous célébrons la journée internationale de la liberté de la presse qui représente pour nous un moment d'arrêt pour essayer d'analyser avec toutes les organisations de la corporation les chemins parcourus. Dans ce que nous pouvons nous dire, nous pouvons noter que nous avions fait beaucoup de progrès, que à ce stade nous avons élaboré un plan avec des réformes bien précises que nous avons déjà commencé à implémenter. La principale réforme étant la réforme de la loi baptisée d'ailleurs la Mouyaya, qui nous permet après 26 ans de nous doter d'une nouvelle loi qui prend en compte notamment l'existence de médias en ligne, de médias confessionnels et toutes les autres catégories des médias. Après la tenue des États généraux qui ont été ouverts par les présidents de la République, qui, je dois rappeler, a toujours été le partenaire fidèle qui nous accompagne à chaque célébration pour être sûr que l'agenda convenu, le gouvernement fait sa part, les organisations de la corporation font aussi leur part. À ce stade, nous pouvons considérer que nous avons fait beaucoup de progrès, même si beaucoup reste encore à faire, notamment en ce qui concerne la sécurité du journal et des journalistes, principalement à cause de ce qui se passe dans l'Est du pays. Il faut rappeler que plusieurs médias ont été attaqués par les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais, qui font qu'aujourd'hui, il y a des journalistes qui ne sont plus en mesure d'exercer à Kichanga notamment et qui sont pour la plupart basés à Goma. Ça, c'est un enjeu. Mais l'autre enjeu majeur pour nous, et nous sommes heureux d'annoncer cette fois-ci que nous allons, dès notre retour à Kinshasa, inviter les directoires de l'Union nationale de la presse du Congo pour qu'enfin nous puissions travailler à l'organisation du congrès, parce que nous avions convenu avec les organisations d'avoir un moratoire qui suspend l'octroi de la carte. Ça fait quand même plusieurs années qu'il n'y a plus de carte de presse et qu'il y a un besoin pour nous aujourd'hui de finaliser à travers des congrès, de doter l'UNPC des structures pour lesquelles un travail a déjà été fait de manière étroite. Nous savons ce qu'il faut faire. Il est urgent que nous puissions redoter les journalistes de leur carte de presse parce que ça nous permettra de faire plus ou moins déjà un nettoyage, de renforcer les structures de l'autorégulation parce que bien au-delà de la pratique ou de l'exercice des libertés de la presse, il y a quand même des cas de dérapage qui sont notés et nous pensons de ce point de vue qu'il y a urgence que les structures internes de la corporation puissent se charger notamment des cas où nous observons certains dérapages. Ngambo na mwana mboka Henri Christian Longenja wazali mon secrétaire général ya collectif 24 ye abetingonga pona kotalisa ete thème choisi ya environnement ezali malamu kasi makambo ya guerre ba pimeli bato balobela yango nzokade yango pe ezali kobebisa environnement boyoka na mbaza ezali thème malamu na mikolo ya réchauffement climatique ezali kobeta bato nyonso kasi eloko tosenye komituna seke na soki alobi environnement mondial wana tokoki kotombola yango mpe na makambo ebele na environnement mondial lelo eza mpe frappe na makambo ya baguerre mpona kosobegarde environnement mandoki bakano nyonso tino wana eza kobebisa mpe environnement e eza kocontribue na réchauffement climatique donc ande na Congo okotala boye
bakonzi baza kokanga ba journaliste minoko baloba makambo etali bien na ST awa totali makambo de bato ya CESAC balobaki botali mpe mosusu ti bajournaliste balobi ke Kinshasa bosoto eleki makasi Kinshasa eza lisusu mboka mpenza te okomona bambulamatari babandi kolandela bajournaliste toka nde baza koloba se bosolo lisusu makambo etali politique omoni te parlement balingaki kaka te RTNC alekisaka nde basango ya bango na baplénière. Alors na mokolo ya lelo na base eza mokolo te gouvernement asengeli kozwa baoption mpona koasime baresponsabilité na ye mpe korespecte baengagement le baengagement ya gouvernement na mokili to na système ya Nations Unies to na UNESCO oyo eza kotambwisa makambo ya bapresse eza te journaliste asala mosala na ye ndenge elongobani mpe bainquiete ye te mpe lisusu journaliste bopesa ye makoki oyo ekosala te mosala ane esalema malamu. Makoki ane eza nini? Misolo baorgane ya biso ezali baorgane ya bato ya bayebai politicien. Journaliste aza na misolo te lisusu lokola eza bai politicien journaliste aza na liberté wana ya koloba makanisi na ye te soki alobi batie pembeni. Alors nyonso tu wana journaliste aza mpe na makoki ya kokota mpona koyeba makambo ndenge eza koleka te lokola mobeko ya tia l'information ezali te. Alors nyonso wana ezali bakokoso eza kosala ke mokolo ya lelo ntango bai gouvernement baza koloba te liberté ya presse eza garanti na Congo biso toza koloba ke soki eza bakanisi ke liberté ya presse eza garanti parce que batelevizio na baradio na chaîne en ligne etondi ebele wana nde liberté de la presse. Kasi mpona biso liberté de la presse eza tika mopanzi sango azwa bainformation oyo elongobani mpe apanza selon opinion na ye mpe pesa ye makoki koki asala mosala wana malamu mpe ntango adenonse makambo bokanga ye te kasi bobongisa nde parce que yaza quatrième pouvoir wana oyo tokoki koloba na mokolo wa lelo. Réunion moko ya évaluation pour na exercice ya premier trimestre ya 2024 euti bongo kosalema na niveau ya DGRAD na bokambami ya ye moko directeur général mwana mboka Jean-Lucien Bonieme Ekofo. L'équipe Terence Masiala elongo na Yannick Molengo babetingo. Na bokambami na ye moko le stratège directeur général mwana mboka Jean-Lucien Bonieme Ekofo oyo azalaki na côté na ye mama DGD la dame de fer Christine Epuluke Bombula epai wapi ba membre ya coordination ba directeur central nyonso pe ba directeur provinciaux ya direction générale ya recettes administratives judiciaires domaniales et de participation de Gérard Namokuse kozala na réunion moko monene ya évaluation ya mobilisation ya ba recettes ya exercice ya premier trimestre 2024 ya koyeba ezali ete réunion yango esalemaki par visioconférence pour na ko permettre participation ya ba directeur provinciaux nyonso pour le premier trimestre de Gérard euti ko mobiliser 924 milliards 632 millions 246 103,98 francs congolais na assignation ya 859 milliards 2 millions 32 723,23 francs congolais, soit augmentation ya 107,64% mobimba oyo etalisi ete résultat ya premier trimestre ezali largement positif na exercice na yango. Boyoka moko ya ba directeur ndenge abetingonga. Nous, les directeurs de la DGRAD, aujourd'hui, devant notre directeur général, nous nous sommes engagés, chacun, en âme et conscience, que nous allons atteindre les assignations qui nous ont été assignées par le gouvernement central. Donc, chacun de nous, que ce soit les directeurs provinciaux, que ce soit les directeurs centraux ou urbains que nous sommes, aujourd'hui, nous avons signé devant notre directeur général que nous nous engageons à atteindre les chiffres qui nous ont été demandés par le gouvernement central. Globalement, nous avons atteint et dépassé les assignations qui nous ont été données
pour les 3 premiers mois de l'année. À quelle hauteur? 107%. En tout cas, j'ai entendu globalement 107%. Chez moi, par exemple, c'était 108. J'ai entendu au Katanga 103. J'ai entendu au Nord Kivu 110. Et que donc, si vous faites la moyenne, nous avons dépassé le 107% globalement pour le premier trimestre 2024. Pour nous atteindre la vaccination dans le trimestre etikali na exercice 2024, ba directeur centraux moko et le ba directeur provinciaux ba lekaki na ko signer ba acte d'engagement liboso ya directeur général mwana mboka Jean-Lucien Bonyeme Ekofo Ngonga Ebeti. Merci beaucoup. Ba place nyonso ya minene ya ville province ya Kinshasa esengeli bongo ezala na ordre yango ne mission ba pesi bongo major René Kanza ye abandaki bongo na place de la Victoire Hollande. Bakambi ya la police ya ville province ya Kinshasa bazwi mokano ya kozongisa ordre na banzela ya capitale. Pona yango babandaki nano na rond-point Victoire wapi ye moko major Remy Kanza akitaki na ba élément na ye sur place pe apesaki ordre babengana bakumbi mototo pe bawewa nyonso oyo batelemaka na ndenge moko ya désordre tikutu na entrée ya ba station yango esalaka ete nzela ekoma moke pe ebenda ba embouteillage. Asukaki kaka wana te abenganaki pe bateki nyonso oyo bakotaka tina nzela. Lokola tata malamu agent de l'ordre major Kanza azangaki te kopesa toli na bakumbi moto pe na bateki. Bolanda. Esengami na la police bakoba opération oyo ti na ba place mosusu ya minene ya Kinshasa ndakisa rond-point Ngaba Kitambo magasin pe na rond-point Huilerie pamba te kuna na pokwa bawewa bakomaka baroi bayokaka te batelemaka ndenge balingi. Ngonga Ebeti. Avant de la jeune ça sa édition, il y a samedi 4 mai 2024, journal Ngonga Ebeti, merci à l'équipe technique, merci à Oyo et Sunga Kingai. Boboto, Omabotaman. Ba famille Mpunga Chanana pe Mukeba Nkashama bazali na mawa ya koyebisa na baninga pe bayebani na ba agent pe ba cadre ya office de route na ba retraité ya office de route na ba membre ya communauté kassaïenne pe na bato mosusu liwa ya koko na bango papa oncle pe ndeko mwana mboka Jean-Jacques Léonard Mukeba Nkashama oyo wakufaki mokolo ya lundi 29 avril 2024 na 8h sima ya bokono ya pasi pe molai. Programme ya matanga ezali boye. Mokolo ya samedi 4 mai 2024 veye mortuaire ekosalema na résidence familiale oyo ezomi na balabala aérodrome numéro 21